mbote na bino bandeko na nga ba maman na nga ezali nga Muna na kati ya chaîne na bino Muna numéro 1 chaîne oyo tolobela masolo ya vie. Bandeko na nga na lisolo opesa bino boka lisolo ndeka mwasi abengaki nga ayebisi nga Muna nazala toujours na espoir ya mobali na nga ya copain na nga mpo na nga Muna aza mobali ya vie na nga naza sûr que Nzambe akotindela ngai ye un jour ou l'autre. Ayebisi nga Muna ton toyebanaki nga nazalaki na 20 ans ye azalaki na 21 ans toa na différence ya âge moko. Sikoyo ye azalaki militaire asalaka ba formation na ye avandaka na mboka mosusu ngai mpe na mboka mosusu, mais le fait que mosala na ye nanga ezalaki coordonné te, donc tozalaki na mort à distance. De temps en temps soki azwi ba vacances na ye azoya tozokutana etu mikolo mpe ezokende mikolo mpe ezokende. Un jour atikanga, un jour adesida akata relation, mais ayebisa nga te kaka na silence. Nga nabengaki mpe ayebisi nga nalingi yo oza mwasi na nga nalingaka ome namoni totika mpo nga naza na ba émission na nga na mosala na nga nasalaka nazalaka médecin na kati ya makambo na nga ya kimilitaire na option na nga ya médecin nasovaka bavie na voyageaka un peu partout nasalaka ba aide humanitaire. Je pense que ekosimba te c'est mieux totikana. Quelque temps après ayeko découvrir que ye mobali yango abotaki déjà abota na mwasi yango mpe esimba te azalaka na mwana na ye ye fi wana mikolo ezokende ane ezoya bane ezokende bameki kozongana ntango ye akokisi 25 ans ye mobali 26 ans bameki kozongana ntango bazongani bazosalaka baler retour. Ye mwasi mobali azalaka ntango mosusu aza na Suisse, ntango mosusu aza na Belgique, ntango mosusu aza na États-Unis, soki azwi ma petite trou na ye bapetite vacances ntango mosusu ya une semaine aye epa mwasi bakutana. Mwasi azovanda précisément na ville na France, précisément na ville ya Vienne, voilà. Et mikolo absence après absence mobali ayebisi esusu namoni kaka totikana c'est mieux parce que tala makambo na nga ezosimba nga nazokende ba voyage ekosimba te namoni totikana sala vie na nga mpe nasala vie na nga. Mwasi atikali na désespoir ya bolingo ye mpe age ezokende akokisi ba 30 ans akutani na mobali ne basengage babalani libala esimbi te mais atikali bino mpe kobota te bakabwani 2 ans après ye azalaka toujours na contact ya mobali na ye copain na ye azalaka toujours na contact. Akomi na adéménager komi Liège kaka na France azosala mwa batour asestabilize mpe aye kovanda sikoyo na Metz asa séparation na mobali esimbi te achange ville kaka na kati ya France sikoyo akomi na Metz okoma Metz na ye ba age mpe ezokende akomi na ba 36 ans azalaka toujours na contact na ex-copain na ye bisi ngai naza na ba contrat nazwi naozala 10 ans na Europe te na Afrique bamute nga na Afrique wana ntango mosusu naozala na Côte d'Ivoire ntango mosusu naozala na Tchad ntango mosusu naozala na Congo. En tout cas nga na bolingo ekosimba te mobali ayebisi ye totikala kaka bandeko ye alobi ti sikoyo lelo akokisi 38 ans azokende na 39 ans alobi Muna nalingaka kaka ye nazwa mibali nabala na kutu nase separa nazalaka kaka na espoir ki nga na ye tokozongana mission na azwaki ekosila dans 3 ans donc ye aza na 39 ans dans 3 ans toloba 40 ans non. Est-ce que bakozala ensemble? Est-ce que ye mobali aza na bosa abala ye mais ye mwasi azoloba nga nazalaka kaka na espoir ki aza mobali ya vie na nga ki un jour tobalana boye na boye. Nga nayebisi namoni neti nzembo oyo Frère Egola ayembi amour illusoire eza mpona bato lokola bino. Donc en fait wana illusion ozo vivre dans le passé bozalaki jeune azalaki na 20 ans oyo 20 ans c'est normal on peut rêver na ba âge wana parce qu'on pense que kosimba mais yo ozoke 40 ans ozo espérer toujours que mobali ya copain na o bozalaka de votre jeunesse que akozala na yo que vous finir ensemble bokobota en plus HP ezokende ye aza mobali esi pa bota mais yo non boti te. Est-ce que ozo penser
na avenir na ozopense na vie na yo alobi mona na conviction parce que mibali nyonso nga nazwa esimba te nasala bajeune prière nasambela nzambe alakisa nga kaka ezalaka ye mobali ya vie na nga me nga nayebisi ye estce nzambe alakisi ye ke ye oza mwasi ya vie na ye toyebi te nga mpo na nga ezali amour franchement illusoire, aza na illusion, azo vivre dans le passé, azo vivre dans son imagination, mais franchement à un moment il faut se réveiller. Quand on dort, à un moment on finit par se réveiller. Moi je pense que ndeko moi so pesinga lisolo yo. Lisolo kutu na ebite loko na oloba. Moi je pense que oza un peu dans ce rêve, ozo kanisa que eko simba. C'est vrai que à Betelinga lisolo, il y a un couple connu hein, américain Ashanti, américaine chanteuse Ashantina, mobali Nelly, bakabwanaki, bazalaki ensemble, bakabwanyaki 10 ans après bazongani lelo babali baboti. Yazo se référer un exemple wana. Mais malheureusement, genre à relation boy, ça n'arrive pas à tout le monde. Hein. Bien sûr, c'est une belle histoire, histoire à Ashantina Nelly. Hein? Bazalaki ensemble 10 ans après bakabwani après bazongani. Mais c'est ça na ote. En plus, Ashantina Nelly, bazaki sur le même lieu, bazaki chanteur, chanteuse, bazo évoluer sur le même pays, États-Unis, bazo monana, bazo qui s'est fréquenté, mais yo zaki déjà amour à distance. Beaucoup tani certes, bon monani, elle peut mobali aza ici comme je posais ici comme zaki na ba téléphone et tout. Mais là c'est pas pareil. Donc ponanga de quoi moi si Luka vinao, ça la chemin nao créer vinao kutana mobali en fait il faut se libérer. C'est vrai qu'aux autres mibali ezo simbate aux akara na bolinga mobali wana parce que na mutu na o s'est bloqué. Libère-toi, yo moko s'est débloqué. Prochaine rencontre, laisse-toi aller, laisse-toi faire. Tamsu se ko simba yambalo ekende ti libela ti libala obala pe osala vino à moi si obota. Oui, ça na ba commentaire bande konanga qu'est-ce que vous en pensez? Ozalinga muna na kati ya chaîne na bino, muna numéro 1 chaîne Otolobela, ma solo à vie. Je vous dis à bientôt ba maman nanga.